Batata, bamama, bandeko, to pesi bino mbote, bipai biso bozwi libako akolanda biso, to kutani lisusu na cadre ya émission bolingaka mingi, émission équipe nationale. Ndenge to betaka CT, to lobaka ke équipe nationale betaka chaque jour te. Ba match ya équipe nationale les alaka bongo programmé. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Oyo bozalaka nango na équipe nationale émission eumeli. Émission to mbelaka bino ba mabianga mi ya kitoko, oyo bayaka to sololaka na bango pe bino bosepelaka na yango. Kasi pona mokola lelo, toyami mwana mboka moko, il est député national. Komo na yendeko Ogi Kalonji. Ogi Kalonji azana biso awa na kati ya plateau ya équipe nationale. Na mai politique aza bongo vice-président ya parti politique ASER. ASER boye bien bien ezana kati wana honorable Eliezer Azali na honorable Ogi Kalonji. Tozana na kati. Honorable Mbote. Mbote Ndeko Zulu. Mbote équipe nationale. Voilà. Tozawa, tozala mama Sylvie Bongo, tozala mama Africa Mujinga, bokolanda émission yo na antenne A na cadre ya initiative et développement. Na lobi bo solo te. Oui. Merci. Alors, honorable Tobana Masolo, tokosola lelo bilan, match moke na suka. Totigaye na 6 mois pour match sila. Tokosolo la paix relation na yo na ba député Mususu, yoza mwana Tsangu, babi kuna na Tsangu. Honorable Ogi Kalonji a commis conflictuel. Tokosola yango na émission lelo. Alors, match sili na bananu bilan. Honorable, pour tokobi na un bilan te. Te bananu bilan ndenge peuple tina ki on Assemblée nationale. Est-ce que peuple wana ya Tsangu est satisfait toté? Ndeko Zulu na PCO merci. Déjà ngai na beta ndenge que match linge sila te. Parce que ceux qui ozali joueurs esengeli osa kobeta vi na yo mobimba ti mukolo nzambe ko retirer na mokili bachi na kavo ozongi. Mais ceux qui ozali kobeta oche déjà na mutu que dans 90 minutes match ezosila keba okozanga ngo pe na minute moko. Ça déjà ezali eloko lingi na lingi au retenir. Ngai vi nanga parlementaire eza neti vie avant parlement, eza vie après parlement. Donc natala kate match ekosi la journée ni non. Sinon ekozala neti na sutuki na pongi na bandi ko bunda bunda tout simplement parce que na yebi match elinge sila. Non. Soki oza parlementaire, il faut d'abord oyeba que pour commencer tu es un humain. Oza na motema wana ya koyeba que dans les 5 ans oyo ba PCO tu as la possibilité ya ajouter na oyo bandaki kosala. Mais ce qui ezalaki vi na yo lobité moyen obakisa yango ezalité. Ba o wana nde bakanisaka que bon match elingi sila il faut biso to tutana mito. Mais moi c'est une vie de tout le jour. Ata match sili na ko continuer ka yango netika ka match silité. Voilà, maman Sylvie na lobombo kayo. Honorable Ogi Kalonji na sepeli sous parce que ngana zoki bakoko yamba yo ya presque une année. Na contexte moko un peu particulier zeko régner wana to ma pesi no ba palissade bino ba député. Lelo ye lisusu kaka ndenge de kozula le match comme na suka te zone dimate. Mais tout le monde est comme na suka po balobi que il y a solo na bois que la ko fleur pour quartier ba bengi terre jaune. En tout cas yo mto sala ke toye bango. Isa facilité coin moko mosika na Tsangu lelo bato komo betel sur la terre jaune. Est-ce que terre jaune wana epesi ndenge osali o memi ba action epesi au droit comme le droit propriétaire nango? Bon, maman Sylvie oyebi mabele ezali ya Congo. Biso oyo to sali lelo yango na uti koyebisa Ndeko Zulu tout à l'heure nazali ko bakisa libanga oyanga. Muto abandaka terre jaune maréchal Mobutu. Ye muto ayaka afongolisi parce que au moni période on azalaka na kamo voiture ya cesse makasi. Abando kendo tala copine na ye moko na se kuna nde afongolaka. C'est ça. Copine na nde lisolo ya terre jaune ngona. Alors afongola et permetta qui est que abanda kokota mbo terre wana jaune et kokoma siko zelo. Biso batikela biso zelo. Ogi Kalonji abakisi mwa libanga na ye. Donc, c'est très sûr que lobby mutu mosusu akoya pe ko bakisa mwa libanga mosusu.
Mais la réalité aujourd'hui est que État nakutaki terre jaune, musala tomeki kosala parce que namekaka kosala politique na long futur. Politique que Kombo Nanga Kalonji, éthique à la ancrée, pas en tant que politicien, non, en tant qu'individu. Nazana posa kosala politique, lobiso ki naza lisusute, bana ya mike wana, balanda batras nanga. Parce que, pour la information na yo, Mouto a interpellé pour la terre jaune, c'est un petit garçon de 10 ans. Lelo Amoni rêve naye comme réalité. Vous vous imaginez un peu, ti mwana wana koku failo koni neko kati sa mutu naye. C'est de cette manière-là qu'il y a la politique. Donc, nazo sala yango vraiment pas parce que match est sila. Match est sila te wana etalingate. Moi, à partir du moment où naza na possibilité wana ya kosala la peuple wana na kosala et je pense que comme on anga ekotika la libéra na libéra. Bongo rapport ni noza na ngona SNEL. Po balobi okomi lokola quartier wana mtozo katsa ba courant po ya lokwa Messi apro bengi DDK soki ndeke bo benga kawana. DDK uzapi mais na terre jaune molili. Zongisa courant bango. Donc comme quoi l'homme providentiel. Mais déjà il faut y salanga plaisir parce que Kulutu nanga Vital Kamerhe Loba, un vrai politicien doit faire parler de lui, en bien ou en mal. Il faut quand même jouer l'amour qui va bêter l'isolo na yo. Nenge bazo bêter l'isolo Ogi Kalonji. Donc wana isa juste campagne moko ya mabe. Je pense que batu moko bazange loko ya ko offrir. Alors ce qu'il faut offrir, il faut parler en mal de Ogi Kalonji. Courant wana ya terre jaune muto apeli saka yango Ogi Kalonji. Ça c'était en 2020. Je n'oublierai jamais cette date-là parce que période des opéla, nga naza na ndaku nazo bela Covid. Période wana parce que période mobimba ya Covid, moi j'étais sur terrain chaque jour. Je ne connais pas un qui l'a été comme nga nazalaki. Alors heure courant wana epelaki ezalaki esengopo na ngai. Alors je ne peux pas comprendre que moi na oyo nga moko na kolisi na bokoli nga moko kaka wana na ye na lobi neti mama wana na Bible lobi te panza ye kaka ande comme ça mutu na mutu azwa part na ye non mukolo mwana lobaki botika bopesa ye comme ça nga moko na banda ko mona. Donc cela veut dire que nga naza na relation moko te na SNEL à part le fait que nazali premier vice-président il y a sous-commission, il y a ressources hydrauliques na énergie. Donc, SNEL, nazali contrôleur na bango. Alors, courant ekota kindengeni c'était na cadre ya enquête ya 100 jours. Période wana, parmi ba revendication na salaka parce que ezalaki na mulongote, c'était bacha courant na terre jaune. Mais en dehors de sa relation boye, naza na relation ata mokote. Maman Africa. Ndeko Ogi Kalonji, c'est vrai pour tout ce que la na makambo tali terre jaune otie courant malamu tout le monde a gipé ndeko la biso moko a bénéficié qui maison blanche on a na terre jaune tout le monde a qui ba centre de formation ba jeune na biso lelo ba CDC ba zotonga moni ba bato bazaki négligé lelo ba komi quand même ba tu na miso bato bazolesa ba famille na bango grâce à musala au sala qui c'est bien. Mais est-ce que Ogi Kalonji, en tant qu'élu, a une relation bien avec ses collègues et lui a Tchango, posa yo morote muta Tchango. Et lelo, c'est vrai que lobby de Kulutu na vital à loba que politicien faut pas loba en bien comme en mal naïe. Mais Ogi Kalonji biso toyebi toyeba e moi la malamu. Mais lelo to loba neti bakino akomo beta mabe. Pour la ni. Ni l'échanger. Africa Mujinga oyebi professeur moko uti koyebi sanga tout à l'heure que soki oza nzete ozalaka na bamboma te moyen babwaka mabanga ekozala te. Donc c'est comme si existence na yo ezalaka te yo mutu déjà okufa na yo kala bakobeta kutu lisolo na yo te. Ngai soki mutu ayebisi yo que naza na problème na ye c'est que ye mutu aza mabe. Je suis un garçon très cool. Naza garçon moko, j'entretiens de très bonnes relations avec ceux qui m'ont connu. Wana soki ozi caméra au tuni bakoye bisayo. Mais il faut koyeba que quand vous êtes dans un groupe net, tous à 500.
Toza 500. Ogi Kalonji, Naza, Nautikoya, j'ai trouvé il y a 3 mandats et tout ce que vous voulez. Mais c'est difficile que Babette la yo lisolo pendant 10 minutes sans que na lisolo on a batanga Ogi Kalonji. Ça c'est déjà un point très positif. Parce que quand s'imposer dans la salle net aux mona yango wana, quand la air moko opinion na yo pe bayo kaka yango, ce n'est pas facile. Alors, air moko lobby. Ça, c'est parmi les conflits à Mike. Lobby, c'était au Moni Mouto, la Mouika na tonga lobby. Ah, ye, wana za mutu ya mabunda. Conflit mobimba yango wana. Mais, cause la mutu ya mabunda mabe. Mais lelo, la même chose est bandi. Ah, ye, wana mutu amboso. Cause la mutu amboso mabe. Yo pe sala oza la mutu amboso. Parce que vous voyez, la personnalité à niveau wana pour que azo confiance à pesa yo, il faut mériter yango. Ça ne vaut pas, c'est pas l'or et l'argent. Je me rappelle, un jour, tout au début, là, quand le président Bosso est devenu président, je suis parmi les gens qui avaient dit NON à Yebi. Nga ba position na nga yeba na ngona. Na yebisa ki président na ko soutenir yoté. Parce que j'ai mes convictions. Effectivement, na soutena été. Même chose na union sacrée. Na kotakate. On m'avait traité de tous les mots, j'avais même perdu certains amis ba on abando kanisa ko pena master. Même quand on a chombo bando zoate. Mais Mais le jour que ces gens-là m'ont vu to vandi ce qu'on a mboso boy. To sololi. Mboso tu n'as pas le nini. Na yebisi respecte-moi et considère-moi. Contrairement à Bamissus. Ceux qui balobi na sale lo nini. Changa likonda. Ba pas c'est bien. On va le combiser ma facture. En fait, c'est ça que les gens n'ont pas compris pourquoi ngana kardaka. Non. Mais la relation avec le président de l'Assemblée nationale, et comme il a proposé quelques lois pour quand même aux Africa Mujinga, je n'ai jamais été, depuis que j'ai compris les systèmes parlementaires. J'ai vraiment compris ça. Je suis contre la loi au bazo proposé matin, midi, soir. Bien que ça fait partie de Moussala député. Mais moi, je suis contre. Pourquoi? La plupart, il y a des lois qui ont proposé les lois. Ce qui est dans le gouvernement, c'est ça. Bendi tiroir, baché, bakange, sili. Tout ça, au contraire, moi, je me sens confortable que Nata la baloi ya kalawana, na se rassurer que bazo appliquer yango. Ça, je suis très confortable. Naza très confortable que na landelaka social ya peuple wana, na se rassurer que moi loi mouké au lobby social à peuple, bako sale la yango. Mais à partir du moment où tu as 1000, nous avons appliqué yango, tu as 1000 lissus Africa Mujinga. Alors par rapport à la loi de Mama Africa Mujinga, Loba, oza 1, il y a Ponami à Tchango. Les lois sont tout le bito vanda na ndenge to vanda na Kinshasa, tu es que tu as un problème à courant, tu as un problème à maï, mbula soge beti na Kinshasa inondation, tu as un mikolo pour toi nelanga, bilo que matitalo na ba marché, la vie devient intenable, chômage, taux de dollars. Mais on assiste plutôt dans la plénière nabino na loi sur la ratification. Dans le français mindaï. La loi qui ne touche pas directement na masolo ya population. Mais bino bolobito proposer loi. Mais yango na ba proposer sikoyo ils ont touché les sources na masolo population. Mais ngoni boko ça la loi au biloko qui tapetalo. Yango nde nazo yebisa. Ngoni boko ça la loi courait faire ça 24 heures sur 24. Yango nde nazo yebiso ndeko Zulu que soki biso tozui bitumba wana to porter yango. Babimi Bake Koloba O Kalonjaza corrompu. Est-ce que yebi que la plupart peut-être moi ba conflit oyo bazolo ba conflit tozanango c'est parce que nous portons la chose ya population tolobi awa il faut te punir. Awa to uti kolongolisa déjà ya SNEL. Vous savez quel prix j'ai payé ndeko Zulu? Oyebi prix na fouti. Le ministre économie yé pas ala kikaka. Exactement na zalaki. Prix ni au fouti la mamba SNEL. Prix na fouti? Courant bongi. Oui, courant est bandi ko bonga. Ok. Si, c'est bandi ko bonga parce que nous avons les chiffres. Balobi e Kalonji, ba pesi mbongo. Balobi e Kalonji soki nde mbongo nyonso ba kopesa on kaka pa Kalonji. Na kenda na kan luka. Na koti na lopango tala monene. Ba câble plein. Est-ce que vous savez les risques que j'ai pris ndeko Zulu? Balo ya solo yango wana. Parce que c'est plus de 30 000 ménages. On m'a dit ba câble wana ou salaki déjà soki plus d'une année. 30 000 ménages. C'est-à-dire que ceux qui
toza na volonté wana tomatisi papa 30 000 ménages. Mais yo pozo kota makambo na ote yo za moto terre jeune yo ko découvrir biloko ya naza élu national comme Mama Sylvie. Honorable Samuel Mbemba moto découvrir qui on te comprendre to honorable nini so za koto ya ezali complémentarité nazali élu national na makambo ya volcan na Goma. Je suis le premier député à me rendre là-bas. Na tika baton na baton ya biloko eza circonscription na ngate. Et pendant que j'y étais, le président de la République était là. Goma ezalaki plein na batu na hôtel. Nga na boy ko kende hôtel wana. Na ke koluka kamo eloko na nga moko muke na kotinga moko. Na bimi na tongo na ke na sali 3 jours ya ba activité. Des tonnes et des tonnes. C'est pas chez moi. Balwa ya solo yango wana. Donc je ne suis pas très à l'aise. Bien que j'ai participé na balwa Ebele. Ebele n'a participé. Loi ya bassage femme qui qui portait na collègue Eliezer. Nous avons travaillé ça au niveau du réseau des jeunes parlementaires. Babiloko Ebele, c'est nous qui avons organisé ça. Loi Ebele, on y participe. Mais moi, je reste convaincu qu'il y a mieux à faire en ce moment parce que Loi Eza Ebele. Voilà, honorable Naopesa Mama Sylvie Maloba, na zongi na tchang. Na zongi na tchang, honorable, yoza conflictuel. Ok, quand tu as la deuxième république qui mantique, ils ont ma solo na yote. Voilà, olingi na zongi la lisu. Mais ils ont ma solo na yote. Tu es bien député ni na initiative. Deuxième république. Ah, on s'entend comment on a atteint comment. Non, mais na kotanga ye ça, ce n'est même pas un problème. Tokutana ki autour il y a pasteur Godin Poy. Ngai collègue disons Junior Eliezer, Junior Nembalemba, Eliezer Ntambo na Godin Poy. Tout na Godempo ya yebi ce qui s'était dit autour de la table. Ndeko Zulu yebi, j'ai beaucoup de respect pour Junior et pour sa femme. J'ai beaucoup de respect. Si j'avais résolu ya kolobali kambote na makambo wana, c'est pas respect pour sa femme et pour sa famille. Parce que nazala kanavandi collègue na yo. Oui, tatana za collègue nanga. Nazala kanavandi boyo moni Lizane Mbalemba tindeli au message. Tout ça ça m'amène à comprendre que politique est souka quelque part. Mais ça, on doit amener ça plus loin. C'est pourquoi on a réagi ça. J'avais dit na ko réagir te, à tamukete. Parce que j'estime que famille, il faut ékende au-delà de ça. Ce sont des petites... Moi, je suis allé un jour na Top Congo. Na osa la émission. Batuninga question moko na lobite wana Junior Mutasali. Alors qu'il ne connaissait ni le début ni la fin. Tout simplement parce que Azamwana Mai n'a pas qu'il a été nana inisaki misala na deuxième république na ngimantsi. Na lingi ko yo ko boka bazelu kuna o yo mto salaki ya. Non, tu sais le plus important à ces jours, ezali misala ezo salema, peuple azali ko bénéficier na yango. Moi je pense que c'est ça le plus important. Mais na katikati ya mitema na biso toyebi, toyebani. Non, parce que on se bozo sala bino comme ba politique bo posaka acte, politique a posaka action au felete. Même ngai to na yambaka o na munaka ba image lekela ngai biloko ba don osala na Goma na yebakite qu'un jour vous avez besoin de créer parti. Non, wana na sala kango kutu ono ya parti. Non, mais lelo yo ce que zongi kuno laksi mutu boyeke non, mutu na biso ya za mutu aser peut-être bolamo yo posaki ya robukela ngombuma. Kolobate que biloko yo zo sala ngo kaka pona bénévolat non. Na osala ngo pona bénévolat Mama Sylvie. C'est la base, parce que yo zawana ba député ba électeur ba pesa ki ba voix na 2018 ba pesa ki comme membre à majorité proche du président Joseph Kabila Kabangi. Exactement. Les loges que nous senga ba voix comme membre à majorité proche du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les loyo discours ni koya nango. Kaka bon côté de l'histoire ou bien que l'accès que non biso to sa bande mbisi to zo landaka ndema et voilà. Mama Sylvie oyebi peut-être histoire nanga muke, histoire ya Kalonge parce que moi j'aime me vendre en tant que Kalonge. Ma kambo ya majorité opposition moi là et ya Kasima d'abord ya Kalonge. Kalonge moi j'ai commencé à créer des vraies lois. J'avais 22 ans. 22 ans na la muki na lobby, il faut appeler ça oyo musala, oyo musala, oyo musala, oyo musala. À 22 ans, j'en comptais déjà plus de 24. De vraies lois. Et c'est parti depuis là. Tilelo.
Ozoyo Kandeko Zulu, on a zolo les vraies lois. On a créé en gros depuis période wana. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes nazali na kati ya kosala lelo, ils ont dépendre de la politique. J'avais un chemin bien tracé. Na boulaki déjà, qu'est-ce que Kalonji va devenir moment tel? C'est comme ça, je me suis lancé dans le schéma wana. Si ça dépendait de la politique, nga bato liboso ya ko escroquer nga mbongo ebele. Ba politiciens. Ba politiciens des généraux. Bon, généraux à politique. Non, des généraux avec des politiciens ensemble. Bato ya liboso ya ko, et là je suis un grand homme d'affaires. Là on est autour de 2011. Na yebi kutu makambo ya élection te. Et puis c'est en termes de millions de dollars. Nako tangela yo ba kombo autour na ye entre autres général Tango Fort. Ye muto akataka. Non, ye ayiba kangate. Ye ayiba kangate. Mais ye akataka conflit wana. Hein? Ye akataka conflit wana. Ce que la kisie, on s'est rappelé na ye là toza autour ya piscine na ye na kamo jardin na ye ya muke côté à mur. Ye muto akataka problème wana. Il sait de quoi je parle. Je parle en termes de millions de dollars. Mais en 2011. Et Kabola que l'année. Tobo il a droit de répondre. Évoluons. Vous comprenez de Zulu. En 2011, mais élection ezalaki lobi lobia na kotaki yangote. Je commençais à faire le travail à Kosunga Bandeko depuis longtemps. Na banda na ba ONG nanga na bagira na Bukavu jusqu'aujourd'hui ezali na Kitona na sala makambo ebele na j'ai fait beaucoup de choses. Seulement na affaire, on avait cette histoire-là, il y a discrétion et belé. Je ne voulais pas apparaître dans certaines choses. Ça, nous l'avons fait. Donc, aujourd'hui, parcours politique, non. Si c'était le cas, Maman Sylvie, et Bandelia Union Sacrée, Ngana Landaka Mbisite, et plutôt Nalandaka Maïté, Ngana Tikala na FCC. Na FCC jusqu'à ce qu'on a considéré que non, Balouba, Naloba yango na Kingakati. J'ai pris le courage contre toute attente. Et là, je remercie le président Kabila parce que ces jours-là, il a dit pardonnez-nous. La vidéo existe. J'en ai encore. Nazo micro na lobi mais toza Balouba. Ngana tikaliao. Mais mon frère est là. Pourquoi na landi été? Pourquoi nous prendre comme Balouba? Le président Joseph Alobi, oui, il l'a dit devant tout le monde. Et ça, j'avais compris, j'avais salué ça. Mais si Makambwe, oyebi na lingaka mingi. Na lobi ti Makambwe komi oyebi souvent na lingaka koloba. J'aime pas trop parler à FCC ou bien non. Moi, j'aime garder ces relations-là. Na lingaka koloba mabete. Mais mabe ezali. Et j'avais eu le courage de dire ça à certains responsables. Bayebi. Na prokoki. Na kota na yebi sabango. 1, 2, 3, 4. Na lobi à cause de ça. Vous m'avez raté. Donc ça c'est clair. Donc eza biloko oyebi RTR jaune ezobanda parce que lingina loba yango. RTR jaune ezobanda na sali bash moko na pesi merci na président Félix. Parce qu'effectivement c'est grâce à lui que Terre jaune etongamaki. Ba interpeller nga pourquoi aux autres ça la photo ya Félix. Na lobi oh. Mais c'est lui le président. Kabila nakolobate. Nalobi Kabila tikala koyebisa biso ata jour mon côté que bon reconnaître tu sais que dit que il y a des présidents. Mais comment vous pouvez me demander ça? Namoni a mabe koti. Je l'ai redit je quitte. Et donc, je suis parti. Ceux qui n'ont moi si ma peau n'a eu au monde la coalition sur le Koufa ils aura plutôt ba généraux. Mais bien sûr ils ont ba généraux et puis bango moko ba yebi parce que to yebi ça bango. Ba généraux to ba les ba tête ils ont ba tête ba généraux to ba bango. Mais exactement. Exactement. Ils ont mal négocié bah ça. Non excès ezalaki makasi parce que moi j'ai quand même assisté na je crois 2 réunions na Kingakati pendant que le président Félix chute nyonso ya Kabila c'était toujours le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Mais ba généraux na air moko babando linga même pas que autant Félix Tshisekedi tolobi mais finalement bozo comprendre to bozo comprendre te. C'est comme ça on a décidé on a dit non, on doit soutenir l'homme qui a le pouvoir et aujourd'hui
on a mis notre talent à comprendre, talent tozanango, que le pays peut avancer na makambo tozali kosala. Maman africaine, on peut maloba. Honorable, pourquoi l'homme politique congolais a la constante? Parce que ngai mkola sorti officiel les bons côtés de l'histoire nabino, na mati na podium, babilongo na mona ekuna. Nabia RDC na chance. Pourquoi l'homme congolais n'est pas l'homme politique congolais n'est pas constant? Na ba papa ba comme déjà na souka, bazala na souka mur. Jusque là biso to comprendre raté. Pourquoi l'homme politique congolais a la constante? Bon, Oyebin de Kozulu, moi je pense que déjà jeunesse, il y a politique na biso, il y a un problème. Je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut qu'on change de classe politique. Ça, je le crois. Je ne peux pas être très fier. Il y a classe politique au Tozanango. Jamais du tout. Jamais je le serai. Il y a un problème. Il faut toi attaquer le problème. Le président Félix Alobaka Yango, il est temps. Il y a qu'à changer de classe politique. Effectivement, il est en train de créer mixage. Mais le mal est que ceux qui va détecter talent, on va commencer à lutter, que va repousser, va étouffer Yango. Alors, ce qui fait que biso tozana moi liberté wana, parce que bon, j'ai mon opinion, nazo pesa yango qui veut l'entendre. Olingi ko entendre en côté, je m'en fous. J'ai une autre vie que je peux faire. Mais il y a certaines personnes qui, à part la politique, vivent mon souci à kosa la exaté. C'est là où il y a un problème. Au moni nalingaka ko définir souvent les trois sortes de politiciens. Il y a des politiques qui, pour lui, c'est sa politique, sa propre vie ou rien. Il est prêt à tuer l'icolo et la politique. Mais Zana Mosusu, il va d'abord se servir 50%, à servir peuple 50%. Mais Mosusu n'est biso. Moi, je sers le peuple 100%. Je leur donne mon temps. Yo zaki na santé autant qui n'a parlé. Na salaki na santé oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, Maman Sylvie, d'ailleurs, avant la côte politique, j'étais mieux que Lelo. Nabando Salama Kambunanga à l'aise. À l'aise. Mais aujourd'hui, bon, Bilo comme Misusu est commis Tozota la yango kaka. Donc moi je ne suis pas fier na classe au yabiso. Donc image au moni na stade wana, mon akapé yango kaka ndenge wana. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ces images là. Et puis na lobaka yango. Faut ba hypocrite basé belé hein. Baza ebele. Ah. Baza ebele. C'est pourquoi Baza ebele, c'est pourquoi nga na kendaka stade te. Moi je n'étais pas là. Pourquoi? Parce que Ndeko Zulu, il ne faut pas qu'on sala likambo parce que non. Il faut qu'on ait une conviction. Il faut qu'on ait une conviction. À quel moment bakozwa bilenge netibiso bakati na 5 êtres vivants wana bakati balobi jeune moko tapé parce qu'il faut toi apprendre yo comment 5 êtres vivants de banane. Mais équipe wana y a présidium na bango wana. Merci. Maman Africa a tout évolué. Ndeko Kalonji. Mbala sima to yambaki yo na initiative de développement au betela biso masolo ya 54e carte. Au ganga makasi olingi 54e carte ezala ya président Félix Antoine Tshisekedi. 55e yanga. Ya yo. Lelo oyo masolo ngo komi wapi po mukolo esali mwa mingi. Ozobeta sous masolo te c'est wana ezalaka po flatter on se retrouver na fonction mo quelque part et kozwa yango te le roi ape mandé soki na suka décembre élection okomo obeta beta masolo nyonso pour na président. Non, pas du tout, j'assume on a lobaki que 54e carte ya ba héros, 54e Félix Tshisekedi, 55e Ogi Kalonji. Na histoire bakangi pe nini book ya ba carte wana to kotisi toke na musée to panzi yango. J'assume ça et c'est vrai. Au monaki lobby fabriqué en RDC. Totikala ko mona yango te. Muto ya boy ozanga ko c'est privé. Hein? C'est muto privé. Mais privé il faut climat et affaires et à la facilité na politique. C'est ce qu'on n'a pas vécu. Lelo Africa Mujinga, moi je prends le temps, il y a que ça là-bas voyage, pas bas voyage que politicien à Pessimbongo pour aller regarder les infrastructures. C'est la toute première fois dans l'histoire Yamboko, depuis que je connais ces pays, que l'infrastructure est ça les maniveaux et ça les malélos.
et tikala kozala te. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai des vidéos. Moutou ya bongo, tozanga komisa ye 54e, a préparé un zela ya 55e, Ogi Kalonji Moutozo ya lobby. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train d'écrire une histoire. Il a besoin, ya kozala na ba énergie neti ba biso yo. Tozala autour na ye. Soki tomoni mabe to beleli. C'est pourquoi au monaki na makambo ya SNEL, bien qu'après ça qui va makele les belé, mais toloba qui que même s'il faut tous les 3 mois tocha déjà SNEL libanda toko sala yango. Bato balobi bino bozo respecter ordonnance chef de l'état non lokuta. Constitution et pesi biso pouvoir oyo constitution et pesi un parlementaire ezaka ya ko contrôler ordonnance chef de l'état. C'est ça le pouvoir oyo constitution et pesi biso. Balobi soki mokonzi na nommé te j'ai pas le pouvoir à contrôler. Mais soka mokonzi a nommé yo et pesinga pouvoir na ya kolandela siko qu'est-ce que tu fais pour le peuple? Parce que n'oubliez pas que Air chef de l'État a lancé appel à Union Sacrée. Il avait dit un slogan là, qu'est-ce qu'il avait dit? Je crois le sacrifice du peuple c'est la loi suprême, si j'ai bonne mémoire. Mais comment on va en arriver si Bisotozo Landelate? On s'est dit, pour être du bon côté de l'histoire, Obazolo va être du bon côté de l'histoire. Rassure-toi que Hollandeli Makambo ya peuple et peuple a trouvé contre naïe. Mosaïté na lancement. Voilà, tout évolué, honorable. Nous sommes en politique. Vous avez vice-président en serre. Si na l'Olanda yolobi aux union sacrée, aux a du bon côté de l'histoire. Mais l'Olanda Eliezer, il les a habillés à Zana. Eliezer oza président parti politique na président capable. Ya lobi assez Zana union sacrée. Bozoko sabiso et c'est mon amuki azao. Je soutiens Bakso chef de l'État mais dans Zana union sacrée. Mais yo vice bozobi ko Zana union sacrée. Mais Ndeko Zulu. Comment est-ce que c'est mal parti? Mais est-ce que balobi que pour na soutenir chef de l'État, il faut kaka Ozala na union sacrée? Non. C'est un choix. Tomosusu akozala pe pa na ye na ndako, azo soutenir le chef de l'État. Avant dika na parler boye pas, azala akutu politicien te. Mais azo soutenir le chef de l'État. Union sacrée à parlement, quand on a parlement, il y a un vote. Mais na libanda, on a kato ba fasciste. Bon côté. Non, non. Union sacrée ezali vision oyo tata mokonzi azala ki na yango. Tata Mokonzi a lancé Vision Wana, Batoubaye ko s'adhérer. On ne peut pas dire que l'Union sacrée exotique à la kaka na parlement, non. Et bimi pe na parlement. Mais être dans l'Union sacrée, ça ne veut pas dire que Amen, non. Soki, c'est là que les gens doivent comprendre Eliezer. Ceux qui on n'est pas d'accord avec quelque chose, ce n'est pas le fait d'être à l'Union sacrée que Tokobeta Maboko, Alléluia, Amen, non. Tokoloba ici, on n'est pas d'accord. Sinon, ministre ya économie Tolinga Tolongola, il y a union sacrée. Ce qui s'était passé, d'ailleurs, si les lots nanou, totomoni clair na situation wanate, na makambo yambisi. Un peu d'Yanamibi. Un peu d'Yanamibi. Si les lots tomoni clarté. Nous nous apprêtons pour demander, bah, sa biso explication, mbongo ya bambisi, si les lots ekendawa, parce que totika la comment na clarté. Cela ne veut pas dire que Naza exclut la union sacrée. Non. Mais en décembre, l'union sacrée sera bimisi candidat na président Félix Antoine Tshisekedi. Ngape na bimisi oyanga. Candidat na président. Eliezer pas bimisi candidat. Yé pas bimisi oyanga. Mais bino mbaye bozana ACR. Hein. Beauté abatuni. Te toko bimisa oya biso Félix Tshisekedi 54e euro. Et après, il a commis 55e. Beaucoup de gens Félix Tshisekedi, beaucoup zala na malobanini devant la population. Je pense que bilan pour match comme Nasuka. Bisokutu toko même la même pas population maloba parce que population est moko bazo mona. Et mon nini ndeti. Bazo mona. Nous sommes salema. Dollar comme na 23. Dollar comme na 24. Population comme mona. Carburant commis ce qui 2995. Mais bino bozo lo baka carburant est commis. Est-ce que boyebi si pe population wana que pour que akomaka na station
afongoli carburant ebandi kokota oyebi combien l'état wana ya Félix Tshisekedi epesaka na subvention pour que population soit carburant tozoloba yango te biso nyonso social à congolais bosani alors que ezaki primordial en bref tobosani social te parce que eloko ya liboso mpona korépondre na social ya peuple il faut connecter infrastructure tout était détruit il faut qu'on se rassure que biloko ekolongwa katanga facilement ekomi Goma ekomi Kisangani ekomi c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui banzela nyonso oyo ezalaki na importance makasi presque baza na kati ya connecter yango nyonso ça totikala koyeba yango na mboko te eza na banzela misusu to bandolo bambon oyo il faut ka yeso akita ye moko mais aujourd'hui ça se fait lelo awa kende maluku okende kotal il l'avait promis naza na clé est-ce que makambo yosalema na maluku kende omona clé wana ndenge eza na kati ya kofongola tout ça c'est le social ya peuple il ne faut pas que to faire comprendre à peuple que social eza obuki lelo oloni lelo obuki non c'est un chemin et lui est en train de parcourir ce chemin là pour na 2023 on a déjà peuple non nazoloba na ba évidence nazotindo na maluku na lobi koma maluku o zo vidéo alobaki j'ai la clé au comparer yango siko avec ce qui se passe à maluku nde oko comprendre makambo ya social à peuple honorable Zaya biloko mibale social sécurité la paix na mboka lelo oyo conflit musu eza na cc bayandi na bambala makambo ezala te na Congo na biso ezotoka ezoyinda bayandi na bambala te na bateke na bayaka wana ya liboso ya mibale sikoyo na cc bayandi na bambala ekomo tambola biso na Congo na biso toyeba makambo wana te totikali na 6 mois poto ke na ba élection côté sécurité côté paix pourquoi bino bozo tanga kaka 6 mois en Afrique mujinga bilan te ya tout ça bilan te tozwa nanu likambo ya 6 mois to cha pembeni parce que Félix Tshisekedi azo sala musala azo tala pe élection te tel père tel fils aza kunate il travaille parce que il faut toper ça résultat ya malonga na peuple ni tete Félix Tshisekedi Afrique mujinga je vais vous rappeler une chose na mboka oyo toyebi mutu moko atanga kombo ya Paul Kagame atangiye na 8h na 8h05 ba révoquer na musala na mboko mais aujourd'hui tokomisi Kagame akomi asali interview na tongo na poko na midi dans ce pays Félix Tshisekedi aujourd'hui tomatisi niveau diplomatie niveau ya likolo makasi moi j'ai vu nga moko j'ai lancé la campagne Don't Visit Rwanda because Rwanda is killing contre Paris Saint-Germain Arsenal campagne wana to sali en connexion na batu ya Paris ba député misusu tout ça moi j'ai vu mindele bazo tumba ba drapeau ya nini mais c'est des choses qu'on n'a pas connues dans ces pays Afrique mujinga courage wana to zelango wapi c'est Félix Tshisekedi ake na makambo ya EAC quelques jours à Monique nous avons quelqu'un qui a le courage de dire tout haut ce que les gens ne pouvaient pas dire dans ce pays Monde Ningani. Vous avez vu ce qui s'est passé en Chine. Moi, j'étais en Chine. Et tikala ko sale maté. Donc, to komi simbo kana niveau moko que il faut être patient. Total à 6 mois té. Mon konzazo sala to accompagner pour que nyon saza na kati ya ko sala na kati ya mboka o ya biso ba trans académie ko pesa na ba étudiant to pesa bango. Gratuité ya enseignement to pesa bango. Bato balobaki ekokufa yango yo ezokende. Kende na hôpital mama yemo parce que période il y a 100 jours peut-être bato bazo sana to kenda kangai Ados Ndombasi Eliezer Ntambwe Bernard Kayumba Solange Masumbuko na Masiala Feu Masiala Charlotte Ozalaki na Don King Jean-Marie Lukulas yo kuvaka yango toke to sali makelele papa ba générateur ebandi koya to lobi pona bâtiment lelo bâtiment ezo salem mais bato babosani histoire qu'il y a eu des gens au bayaki ba précurseur donc tout ça ezaba masolo soki okomi otuni oyebisi mutu awa mama yemo soki mutu akomi lelo ko reconnaître ngo te bila ya nani tala liboso mama yemo wana ndenge ezo changer donc tout ça il faut être patient kende na mbujima hôpital ya Muya kende na Kisangani ba université zo tongama na bunya voilà la cadre PDL 145 mais exactement yambanda ka ekomi na niveau ni fondation non ça évolue
Yambanaka. Oui, ils ont évolué. Na kopé so ba image. Université zo tongama dans toute la province. Tout ça, bilan ya Félix Tshisekedi. Etikala ko sale mate ke na Kisangani Boyoma, okomi boye, aéroport elekina o ya biso ya Ndili. Etikala ko sale mate. Wana Eve Félix Tshisekedi amati papa. Ok na kolezi kutu tolo bate. Wana eza ba effet code minier te. Non, code minier, je salue. Code minier, je salue ça. Il faut être un fou pour ne pas reconnaître patriotisme au Kabila Zalaki dans un code minier. Il faut être un fou pour ne reconnaître Yangote. S'il y a la meilleure des choses au Kabila Tike Labiso, c'est les codes miniers. Je me demande s'il pouvait comprendre ma cambonion sondenga comprena code minier, mboka oyo toza musika. Font ya ba génération future. Et ça dérivé ya code minier. Ça, je salue. Nazo beta maboko. Maman Sylvie, ngana mona kamakambo awate. Ngana mona kamakambo awate. Président Félix, parfois, n'a pas interview na yemoso sur le bagayango. On ne peut pas cracher sur tout ce qu'il a fait. Non. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Joseph Kabila. Beaucoup de respect. Mais s'enrôler, oui, quand même, par rapport à parce que bien aux la carte, c'est la loi à répartition des sièges, oui, que opposition, tout le monde nani FCC, bah s'enrôler, à moins que tu aies peut-être soit cela individuellement, mais il y a un bloc, bah s'enrôler. Nandenge comme symbole qui est parmi tout le monde est bien les pères de l'alternance pacifique. Mais père de l'alternance, président Joseph Kabila a s'enrôlé. Est-ce que Bino, ils ont interpellé parce que famille politique n'a continué au Lobakeno, Makambo Salama Mabena Seni, Makambo Salama Mabena Bino Bozo Kendi Langwa. Bango, il ne fallait même pas Baloba. En fait, c'est là où il y a le problème. Il a piégé Bango. Il y a un sénateur à vie. A s'enrôler, Kiti na Mutoroya Kovanda Yangwazate. Il est kaka. Mais Bango Siko. Kiti ya Joseph Kabila na Sénat ezali nango ti yango ezakaka. Ezanga suppléant ti akufa. Ti akokufa kiti na ezakaka. A s'enrôler te azakuna te. Maintenant bango ba comprendre jeté. Botika mwana maya tambolaka na ba ferme na ye, il a le temps de faire sa vie. Moi je loue ça. Parce que o bango balingi baloba lelo o seni o cour constitutionnel bango pe basalaka yango IDPS akenda élection te. Vous vous rappelez maman Sylvie, IDPS abanda obima plénière chaque jour. Rassurez-vous que IDPS obima plénière. Mais ce n'est pas pour autant que le monde s'arrêtait. Voilà. Mais tout ça on peut ndenge ndeko zulu tout ça on peut ndenge que c'est un moyen que makambo kende parce que na tête en mboka isa président Félix Tshisekedi, dont papa a mieux mis pour l'emboîter la démocratie dans le Nabiso. Hein? Donc, gestion à moto à démocrate, et qu'on a l'endenge mon côté, n'a pas ton sous. Mais c'est le cas, il est en train de l'éprouver. Prends l'exemple na Angola. Angola d'ailleurs, c'est plus pire. Batou y a parti moko. Hein? Les pères quittent Azui à l'obimbo yo. Au commis pas na commission président. Mais tu as vu ce qui s'est passé na famille Mobimba na yemoko président. Mais ici, ceux qui Kabila Linga ya GLM, à l'aise cortège na azaka kanango. Et puis mituka etele maka. Ake na GLM na ye. Ceux qui alinga kende katanga na sans problème. Alinga les frontières sans problème. Otikala koyoka Félix Tshisekedi a salé problème. Au contraire, je me rappelle anniversaire na bango mi balé période moko. Basalaka Félix a salaka tweet. Mon frère. Bon, bato bazo benga na ba mon frère. Nga siko na ye kokota na katona na banda koloba soki ndengeni. Voilà, honorable Ogika. Moi, j'ai lourd le fait que Aza à l'aise, il fait sa vie, sa famille Baza à l'aise, ils font leur vie, mais cela n'est pas à confondre que ceux qui dérapage ezali tozon qui s'anazela. Moi, je pense que Félix Tshisekedi, il est le plus démocratique qui puisse exister. Voilà, honorable. Bassalinga signe que... Bassalinga signe les 5 minutes. On va terminer par la politique, bien sûr. Ces derniers temps, tous les bons côtés de l'histoire, Bozoti que l'opposition tentait. Si on a l'opposition, on a vu Faïlou, Moïse Katumbi, Sessanga, Namatata Pono. Tout le monde qui cite... Oh,
Matata Fayulu Sesanga na Moïse Katumbi. Nde opposition. Zana sisa mutuna. Silisakas. Parce que opposition te. Marche à le 20 mai. Parce que na yeba kana ngati. Marche à le 20 mai to yebi nenge sukaki. Sitting na bango devant ces asseni to yebi nenge sukaki. Moïse Kota Congo central. Bobo izala silisa pour na nini. Parce que drone les hommes mata. Ezi suko réalité. Perquisition tozo mona awa. Bino bosali bo adopter loi sur la répartition des sièges. Masisi basa relaté. Kwamutu basa relaté. Bunagana inane zo. Bunagana inane lisolo beta masuste na hutu. Ce n'est pas possible. Mais bo pesi bango ba même siège mais basa relaté. Où est la démocratie? Ngana tuni nanu siko bino bosalaka boye pona nini. Drone bobimisa ngo poni. Nana bimisa drone, hein? Voilà lié mama. Drone ça. On moni image ya liboso ya bank na boulevard. Ya mukoloni. Oh mukoloni. Ya cité. Donc bon voilà et mati ezeli biso siko réalité pena ya image. Wana ta mwana onga na boti. Te akosa la mobilisation ndenge wana te. Mobilisation ba vandeli yango 1 mois. Ba fiche tamboli na mboka oyo opposition o makisa ba fiche batika yo na pouvoir mais Félix Tshisekedi a laissé ba bangi o lekaki le ferme yango bakimi na bako banga bodone mataki le ferme te pona soki ba bangaka balinga ba marché te biso tozolo bakaka que balobi bacha babashi na bango bacha ba panneau bache opposition VIP drone mati sikoyo bayepe pas seulement bache ba panneau ba maticiper drone na yaki la drone kasi bango moko siko ba se tromper biso pe to bendi image lelo mutu nyonso ko comprendre ce qui s'est passé na moni mosusu amati likolo mutuka ya la police azopesa ba bâtiment mbote la drone ka donc ko parla o ngolo ba mboko yo to banga Etienne Tshisekedi c'est le seul opposant que nous avons connu dans ce pays. Tobangaye, pardon. Tshisekedi, il ne se déplaçait pas. Yazalaï Kaka, Média Baye, tout s'arrête à Kati. Mon Mobimba Yango Wana. À Kati, effectivement, lobby, tout s'arrête. Oh, mobilisation. On doit lui reconnaître ça. Et il faut tout reconnaître Yango. En tout cas, opposition, ils sont dans beaucoup côté. Bao Union, Sobao Sala, Bango Makelele. Opposition, ils sont. T'es dans lobby dans la vérité. Opposition est atteinte. Maman Sylvie. Ogi Kalonji. Maman Sylvie Bongo. C'est lobby de quelle élection? Vous êtes sûr que Kitinao par Ambaza combien la Tchang? 14, 16. Non, tu as commis 19. Ah, pour Baxi, hein? Ah, comme 19, tant que vous assure, hein? La 19, on a gosé en raté, hein? Maman Sylvie, il y a une qualité dans la salle de campo na ko échoué. En tout cas, na échoué. Pourquoi il faut pas voter aussi? Non, il ne faut pas voter parce que j'ai réussi à marquer l'histoire. Aujourd'hui, Olinganga te, oyebi que lelo, soki batangi mokomi bale misato na chango, bakozanga kotanga Ogi Kalonji te. Ça c'est une réalité et la vérité reste têtue. Ata omoni batu bazo mekaba étouffé tout ça. Heureusement bakozanga te parce que nazalaka bivanda vanda te. Moi je suis un garçon très discipliné mais na musala peuple ayebi. Que s'ils ont un défenseur aujourd'hui, Ogi Kalonji sur la petite liste. Liste ya mouké na bango ya rose, Ogi Kalonji azawana, bache pembeni. Et maintenant, petit moko yebisinga, mieux vaut Kalonji que lui. Na tuné siko, lui yango na lobité, mieux vaut Kalonji que lui. Na seki. Moi je suis fier de ce que j'ai fait. Te, na lobi nanga vérité, bango pe bayebi yango. Et ça, j'ai toujours été fier. Nazalaka na koti na palais du peuple boy. Mes aînés, bakulutu, baye bapesi leki, nous t'encourageons. Merci, honorable. Et monsieur Sili. Et Silika Sikoyo. À quand l'Allemagne d'Afrique? Et monsieur Silika Sikoyo, na lingaki au contraire na beta lisolo. Oyebi vient na biso que je salue honorable Kabase Lalidor. Ake na terre jaune, sa fille aînée, Yamakila. Via a commis et pas ya mwana na ye, Yamakila. A côté na collègue moko a présenté collègue mona eh papa awate o yanga Kalonji sa fille aînée via ayako betelanga lisolo ozo sentir niveau ekomi Allemagne d'Afrique ezana kati ya kotambola déjà match esili me yango ezoyaka te déjà made in Congo auto bandi lobby misusu ezali do makambo ezali niveau ya Congo usine ya Mercedes
Et ça l'est mis en Allemagne. Et ça l'est mis à Honorable, merci. Rendez-vous le 20 décembre 2023. Merci. Nazo souhaité bonne chance. Merci Maman Africa. Merci Maman Sylvie. Merci Honorable Ogi Kalonji. Merci Angika Sajimi Dide. Amis téléspectateurs, équipe nationale Le Sili. Théoté Koyamba, Honorable Ogi Kalonji, Elia Tchangou. Tout le monde avec un autre invité. Boutique à la malam.